Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Hein. Donc, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre cette émission. Donc, voilà. Aujourd'hui, dans solo là, fait rigoler. Tout la nana nous générique et puis tout zong à tout panzanteke. Bra. Global TV depuis Moscou. Yo yebiga mboka Kim Jong Azala. Tout le monde se retrouve là, que ce soit une... Abonnez-vous massivement à site Kitoko Global TV. Voilà, Global merci, merci beaucoup. Merci Nabatou Nyon surtout. Oyo, bazo continuer toujours à soutenir Biso, bazo continuer toujours à faire Biso confiance. Ah, na Global Télévision Moscou, toujours mettre depuis la ville de Moscou dans la capitale de la Russie. Donc voilà, tout petit. Un grand merci Naba fidèle abonné à Global Télé Moscou. Bah on a nous bas abonné, botala na se côté ba komi abonné. Vous cliquez et puis vous mettez sur la cloche de notification. Allez, vous cliquez puis cloche sur la côté ba komi tout pour rataka ba vidéo na biso nyonso tout. Donc voilà. Big salutation na ngai na Gogas Massamba et puis na moni pe Marcel Kachina depuis Bordeaux, sans oublier Gogo hein, depuis Canada et puis Patrick et Jimmy Yanzambe hein, donc tout pesio basala mebele et na masa na nga et même akabisko filio yebi bakati kande to sola quoi. Donc noko en tout cas voilà. Merci Lelo. Toro solo la ferre, bah te mêler pourquoi toro solo la ferre. Pourquoi toro solo la ferre? D'abord faut comprendre d'abord faire rigoler les artistes oyo afingama trop na ba réseaux sociaux. Et Lelo au moins équilibre dali. Et bah te belé nyon surtout Lelo va comprendre quand même que artiste fait rigoler les artistes oyo. Il faut te soutenir. Il y a un moment Lelo c'est tout le monde qui est maintenant derrière faire rigoler. Les années les ali bosoté parce que campagne les qui a mabé. Et bah ça qui on a pour clouer artiste et biso to ya pi on a pour na kocha ko mettre hein to chama beaucoup na biso pour soutenir artiste les on a plus côté mental et artiste na côté stabilité mental et artiste côté stabilité pourquoi to lo babon vu makambu nyonso tout et les cas biso to yebi ba journaliste ko finga ba to ba kota na vie privée artiste ba finga mama artiste mais artiste a toujours ndenge azati lelo soki artiste azaki na mental ya makasité mais lelo toujours ba makamususu bravo d'abord na mental ou artiste azana lelo pe to moni susu momi moko boya bimi lisusu aye soki auti wa bisoka bongoli motema ndeko na nga soko bongoli motema kende na église YouTube les églises té kani na esa batu YouTube ezalaka eza tribunal té soko ko sala ba révélation na yo kende na église ndeko na nga moi c'est vous allez important hein donc vous allez important ba ndeko na nga to tika ko dernière image ya ba artiste na biso baza ba artiste oyo bazo tombola mboka na biso to longo l'esprit wana na ebité tant ba kobenga yo bongo ba pesi yo mbongo ou soit bato na ba gagner na ba view yo komona yo l'équipe ozu ba view parce que olobeli artiste mongo mais o ebité que artiste wana ana bana o ebité que artiste ana bana ici ba koli bande ona ba congolais to bandenga osala ba réseaux sociaux bande ona hein donc to yé bandenga ni osala réseaux sociaux to tika esprit wana hein donc YouTube les églises YouTube est un tribunal. Toya kosala ba dénonciation. Vous comprenez? Toya kosala ba dénonciation. Ce que loko mo eleki ya mabe to ko dénoncer. Actuellement toyebi artiste fait rigola aza responsable. Azana bana na ndako, azana mwasi oya bala. Peut-être yo mwasi wana ozalaki zara à l'époque où on a fait rigola même chose aki nanu c'était aussi la jeunesse. Mais aujourd'hui peut-être eza ndenge oyo zo kanisa te. Parce que tu es vraiment vie et artiste était mais au moins na ndenge ya forme ya komona poto kene na fronté ndeko mon ndeto komona forme ezo lakisa quand même que Ferry asa responsable azana bana na na palais azo continuer sous ça balifanto et puis azana famille na ye et puis qui para famille na qui para maman na c'est ce qui est très important mais pourquoi yoya
oye na écran pour ternir oya pour au clasher au ça l'acharnement babilo moko bongo pona nini bandeko na ngai bandeko na ngai. Donc voilà, tout cas parenthèse on a rapidement pour nous passer un message pe na bandeko na so ko to ye bandenge ko salela ba réseaux sociaux réseaux sociaux pa biso makasi ya ko sakanati. Donc voilà pourquoi tu bisi bino que artiste fait rigolo azana mental moko ya makasi parce que ceux qui artiste ça qui vraiment na mental a bien té mais à quoi peut perdre. Depuis na début carrière na azuba attaque ebele azuba combat ebele et on trouve ça bino botala boyoka nzembo qui vivra verra boyoka makambo o fait rigolo loba na kati et puis qui vivra verra lele comment le rôle moi prière pour nae. Je pense que bon qui na concert va bête na Abidjan tant en matière nga banda imba qui vivra verra aux monde. Donc c'est-à-dire artiste ça a un mental très fort. Oh, il faut les osenga siko pe batu ba ya pe siko commettre sous main forte pour emeka sous pour stabiliser sous de plus en plus azala sous fort parce que yemoko déjà de yemoko la personne de faire rigolo dans la mental à makasi. Vous comprenez? Tout le monde a fallait sa rémission na ba Mumbaya na ba demeure. Tout le monde a ndenge fallait à lobaki par rapport à bateau ba kota na famille na ye. Toyoka kango biso nyonso tout mais to tikala koyoka te faire atimi na nini pas loba bato ba kota na famille na tika loba te. Il a dit quand même que faire azana esprit ya mibali ya banoko parce que noko il faut agir toye ba bango na makambo wana. Un vrai noko il faut za mutu moko boye ba ko gérer. Un vrai noko il faut ondima ko encaisser parce que mutu encaissera te à nos côtés. Faut encaisser ba coup. Parce que au fur et à mesure, ils ont encaissé beaucoup et comme ils sont pesés fort. Donc, tout le monde a fait rigolo. Sans complaisance. Donc, toujours sentir quand même l'artiste évolutionne. Et actuellement, surtout pour Zalawana, toujours pour nous soutenir l'artiste. Parce que tu sentir vraiment que l'artiste est sûr qu'il a minute déjà des yémoko yénem d'abord socle. Naroba yémoko aza épicentre surtout tout le bango bongo. Yamaka mounion surtout. Après tu reçois siko bateau tu reçois pour na soutenir rien. Ozomona. Donc lelo nga na koloba susu ke lelo fait rigolo za le roi épicentre ya musique ya Congo. Fait rigolo. Pourquoi tu lobi bongo parce que fait renda za wana ene mutazo réincarner bato tout. Azana capacité à usala ba voix nyonso. O muto usala ngo azate. Ata to moni ndeko na biso manda lobi wa kolobana ke no te ye aya to boite o ya liboso botika banzela mais faire gola na nzela na ote. To za clair na ete so na kosi faire gola na nzela manda te. Ozomona ba fena so ba manda basala ndule na bango basala ba makambo ba kosala me ba faire bala makambo mususu. Na ebite msusu totali pekete ko zape par rapport à charge au faire azana ngo rumba. Depuis que fait namso batikela bana OK to yebi mais bana OK on est tipo na ngana loba ngo fallait ma faire azwango na ninga mabete quoi na ninga mabete to ça la charnement muté to ça moi to lobelaka état d'esprit artiste tout le monde to zui exemple artiste moko nani o arimba voiture sans moteur alega na télé a traiter faire rigolo de tout et de rien. Et fait rigolo na live moko boye ba poser une question par rapport à ya projet nae atanga ba kombo ya ba massa na nyon surtout et puis atanga pe artiste on a voiture sans moteur. C'est juste pour vous dire que faire ça gère ayebi ndenge nini ozomakam et puis na ndenge ozomakam c'est totalement faire bien faire ça la maturité moko ils a vraiment trop élevé ozomona. Peut-être que Baboulaye qui fait un rôle dans la télé a lobé la moutumo par rapport à la sortie moutumo à sala quitté. Et là on a vraiment la taille on peut faire les arrêter. Il y a plus sur aïe na mana plateau lobé la mingi maramnaï. Et puis na oyemba. Avantage ko état d'esprit artiste en moi. Ozomona linga vraiment au côté ya net na artiste msusu ba linga bazwa crédit. Mais yé moko fait rigolo ce botali déjà marambu. Neto ebeli fait rigolo depuis kala. Après ça artiste on a crédité. Ozomona poto tanga ba kombo te poto pesa bango gaz to lobela fait rigolo au moins photo na e. Ozomona
totanga comme on a monté pour toper ça mon gaz mais au moins boyebi muto toujours loba ozomona donc aluka ndenge nyonso tout mais faire rigolo en tant que grand frère en tant que papa o balobaka mukolo ayebi nini ya kosala na mwana muke yango bomonaki Tracy Yeleza alekaki alobaki bien ozomona coup de chapeau ya ba Yeleza ozomona donc izolakisa quand même que artiste ayebi nini ya kosala na mwana muke mokolo ayebi nini ya kosala na mwana moke donc boza na bino kimia tusi bapele ebele izana ba artiste mususu akobimisa na ye son na eto album na ye mais il faut luka toujours moi makelele moko ezala po ateka makelele moko ba cheka mais pas faire tout le monde en route donc c'est-à-dire faire déjà ça avant de sa musique na ye Badbaye bango ba faire ici ba vendre sa musique et puis en Afrique musique et vendre. Bon, ce peut tout kini normalement que ça peut question de responsabilité parce que ce de tout temps l'artiste on a vraiment musique na bango ça vraiment la génération o ba vendre ici vraiment musique na kimia tout o vraiment que non so muta vendre zo kandule calme orchestre ça o vendre donc autant par exemple tu suis Ferré tu suis Fabregas et puis tu fallait pour tout changer tout tangaka trois musiciens on a bango ne baza moins stable au baza vraiment stable na makamwandule trois artistes on a tangeli bien et puis tu ça va tout que Fabro abanda carrière na liboso pe carrière solo na liboso pe abato ba boto ya kaboto bima masiko bana ba des albums Fabro beta ba musique beta ba rumba lora ba mon pepe kanga evanda beta ba générique makasi lora ba ya mado ozomona donc ok donc biso ngolo ba conseil to ko pesa artiste on ezaka que bato bana posa makambo wana te premier album na osala qui je pense que yo moko yebi to mona ki na ba écran on meka ko meka moi ko expliciter que c'est à travers babilo ko ande sala ki ke bato ba yo ka bien te alors que l'album est bien. Des albums yango bimisi de préférence ça la plus promotion de konanga éviter babilo koana alors que ba sortie médiatique non c'est plus le clash ba sortie médiatique non ezabo été ils ont ça la bien té bande konanga ils ont ça la bien té ba ko poser question moko sur artiste songolo paka oki no pe ko zapper yango osa obligé répondre tomona awa étant donné que non faire un mental toujours engagé un mental toujours fort tomona Didier Lacoste na projet ya dynastie à faire rigola Didier Lacoste to ka ba propos Didier Lacoste ninga lobaka pour na faire que faire nazawana il faut luka bureau na et to mona faire ça les sous émission mo à faire à lobango abi oui na luka di na di dem voix na luka voix moi Didier Lacoste na luka bureau sentir retour wana et on te sait bien que faire azana mentalement ya makasi ayebi oni ya osala parce que dirigeant bango nyonso toi yenda dirigeant bango nyonso tout donc agissement na pour na vraiment na lobango toujours non aza fort mon ambo kanda lobelo mo bo faire aleki na nabi atangi parmi ba master et bobo ça na teke soki mbo kanda wana akota na maison mère ils a bon à faire rigola nda recommandai azwa recommandation pour azwa potanga uta ba big star so shock star so ki wapi tanga na maison mère muta sala ki akota maison mère c'était faire rigola ozomona donc quelque part yango to ko yisabino toujours que faire hasard artiste moko donc aza la maturité aza vraiment la maturité ya bomona ki makambo ba ya ba projet dynastie oyo sala mo makelele bato belé donc yo mona pe la projet dynastie to moni lelo déjà Kalonji Bill Clinton ayi déjà na studio mona azaki na studio enregistré déjà et tout le monde peut conseil tout le monde peut analyse il y a Vinabiso Zacle par rapport à projet on a pas tout sur la loi tout sur la faire tout sur la gagnons na ndenge kaya ya osangisa ka ndenge za tout le monde qui peut Vinabiso
Zach mais quand ça l'analyse la réaction par rapport il y a projet wana boyoka ki yango zomona donc il faut comprendre artiste Ferré lelo as artiste moko il faut bisoto yara wana toujours pour nous soutenir zomona donc c'est très important et on doit c'est nous toujours et ça makambo ya responsabilité na engagement dans un zomona déjà Ferré as na famille as na bana na ye donc voilà as responsable asa responsable na kona et fa professeur otali responsable ba les fans tout abalanzele na ba na parler mon responsable so oké peut pas fali même ozomona donc bato wana bona tangeli bino kaka bangoni baza siko na gaz actuellement omona pe baza stable ozomona d'abord ndeko na biso azoluka moi quand ndenge ezalaka ba pic ya mike quand ndenge ezalaka par rapport ya artiste Ferrigo là ba bito répondre te tout ça va conseil et puis tout ça n'a pas analyse parce que tout le monde aura déjà concert na biso ça va tout la loba déjà nion surtout donc tout la skia ça loba déjà tout toi na ni sur loba parce que tout la zalaka na katimini et mobile ne paye milito pas zalaka na katimini donc qu'est-ce qu'on va dire et tu ba triangle là na zalaka conseil surtout pour ça zalaka kebo ba fanatique beaucoup ta vraiment na terrain on a dit beaucoup de monde à terrain on a été donc voilà il y a important et moi quoi c'est ça donc voilà donc beaucoup de monde à terrain on a été donc ndi na tsholo bana ibandeli nkolo ayebi nini osala mwana moke donc nkolo nda ayebi nini osala mwana moke donc yango wana tozaki plus to fongole en parenthèse mais tozaki mingi plus to loba toujours état d'esprit et artiste. Donc ba comportement ya ba Ferré azana comportement moko nga lo ba ranciner patient. Moi ranciner patient a ko frapper même soit après 10 ans. Ndi ba Ferré bazali. Donc ana ba mémoire ba nzoko. Moi nzoko bosa na eloti. Nzoko soko lingo bomaye na zambo rate ko bomaye la ndenge zalaka. Abosana te akangi face na pendant da 100 ans jour okuta na opa kosalofo wana ba mémoire ba nzoko zomona donc ba Ferré ba bongo faire az artiste moko boye oyo vraiment aza vraiment na esprit makasi zomona donc c'est très important yango lo tenga to loba donc bato ba luka ba bundisa ndenge ba continuer ndenge ba bandar toujours ko bundisa mais azali moko ya ba congolais ou ya sa musique na ye et puis muto azui vraiment flambeau ya rumba yenga na benga épicentre ama épicentre ya rumba ya musique na biso parce que azo réincarner bato nyonso tout le monde donc voilà et puis boka kizak ndinga lobaki pona projet wana ya dynastie donc voilà il y a beaucoup de commenter ma capacité sur ça mais il est important ezaka que bato ba comprendre qui est Ferrigo là un esprit au sanati zomona donc c'est un peu ça bato ba oya na bango ba koya ba koloba o ba koloba mais eloko biso tolingi bato ba comprendre l'état d'esprit na ye so azaka na état d'esprit moko bo azaka lembeli manga cédé mais lelo pe to mona niveau azaleli te parce que niveau akomeli liso ezali ba artiste msusu parce que tobi ba artiste msusu ba ka wana pona ko soigner ba tobi média ndenge ezalaki ko utiliser systématique moko pona ko soigner image na on dirait ya sala ka mabe to dirait ye makambo nyonso tout pona ezalaka bien tout le monde a tobi ba artiste belé mais avec Ferrigo là tout le monde a toujours ba makambo toujours nyonso tout ya mabe pona Ferré oh non ya salaki bo on a y avoir ça on a y avoir ça mais donc c'est plus le cas en tout cas pour le moment tozalana toujours pour nous ba toujours la vérité et puis voilà et on a ici bino que donc awa et logo on a la meki ko loba awa isa ba vérité et selon là ça li analyse selon là par rapport à mental et artiste par
par rapport à vécu naïe ou à monaki ou à koutani nango durant la carrière naïe sur azaki mutu moko pa gilembele melelo to lo ba d'abord to féliciter d'abord artiste ferré par rapport à ndenge a memeli ndule nena ndenge a komi lelo. Donc voilà auto qui nango vraiment remeka moko lo ba yango. Donc tous là déjà fait rigolo la semaine prochaine. Donc on a déjà na Paris. Donc la semaine prochaine déjà semaine oyo to banda wana kuna je pense que tu as déjà single wana oyo bima moko na kati ya Harmonie. Donc déjà semaine où le a fait comme déjà à Paris. Je pense que bah tu l'as besoin d'un teaser na kati ya teaser to yé ba maison de production ni to yé ba kaninga ezala. Donc voilà, yango déjà mutu ya otozo là et puis bobo ça na te quand tu sais bino nyon surtout bah vraiment bah ça ba vrai fan ya artiste quand na to lansaki opération en abotine de la biso ba capture ya bino bato bosé à la premium et to identifier bino to ça la groupe moko juste pour nous mettre encore commenter ba chiffre ya artiste na ba plateforme wana tout donc yango wana ndelo ko to ka koloba yango wana bobo ça na te numéro na biso le kanasi wana okomeli biso okomeli so kombo na yo okomeli biso na otindeli biso na capture na yo ya écran. Donc ce que vous avez à Paris au premier Paris, ce que vous avez aux États-Unis au premier États-Unis. Donc vous avez plus na pour ça à Paris pour na plus focus na chose à Snap. Donc voilà. Merci à tout le monde, merci na bato surtout à continuer toujours pour cette confiance à Global Télévision, les chaînes la chaîne promotionnelle à toi le la mine artiste nion surtout. Tout ça la analyse nion surtout. Donc analyse tout ça les analyses ya toujours mental ka uniquement ya ferré ndinga banda carrière na ye ba makambo akutani nango et puis lelo azaka ndinga azali donc yango nde to mekaki vraiment ko meka ko solo lango et puis ba combat na ye za pena ba artiste msusu bazo ka bazwa monte pa na ye mais kana to lobi mukola ebi nini ya osala mona moke. Donc depuis kala ce botali déjà ferré na ba artiste msusu apesa ba on crédit pour ayebi aza mukola ebi nini ya osala bana mona moke. Et tout ça, on a bien artiste, on a beau travailler plus pour qu'avoir soir la musique, on a bien au lieu de yakota, yakotin da bateau, pas yako clasher bateau. Donc alors que tu es bien habitué que ba triangle en ligne kenda. Donc voilà. Il y a un monde des années qui vidéo tout ça lelo pour na bateau. Nyon surtout balingaka le padre et puis bateau tout balinga Global Télé Moscou quoi. Donc abonnez-vous massivement pour continuer toujours et puis pour partager l'émission Nabiso quand tu essayes de Nicolo et bah nous allons 25 minutes, 20 minutes, 15 minutes, 10 minutes émission dans le côté partagez l'émission et ça la biso bien quand merci na ba fidèle internaute surtout merci na ba fanatique et le padre ba o ba soutenir la biso vous avez vraiment ébélé tout petit nous grand merci restez branchés connectés sur Global Télévision Moscou. Bra Global TV depuis Moscou, yo yebiga mboka Kim Jong azala. Fumo.